loba na ikobanga mingyo Oseya lingi ya loba ikobanga prison Nalingi na loba na ikobanga mingyo Oseya lingi ya loba ikobanga prison Otumolenga mbeo O nasala nino Tosengi ndela pe Babomi ya Kongo Bazali ebele Bapolitisien bokolula nde bandoki minene o Bapolitisien bokokotela nde basase ya Kongo Félix ateka mboka e biso baso toyebi bongo basanto tokangi bango na bilamba basanto bino nde bandoki ya Kongo boko akompanye Félix o po boteka Kongo Bapolitisien ya Kongo bana na bino baya bakonzi lobi bino bakonzi lobo kuna bana Kongo nde babolole lelo toko panza toko sasa baike botunaki eti toche ya mabeo okomi affaire 3 millions olobi makambo mosusu topesaki ndalarme tosonaki nde kosone tobetaki nde ngonga ngonga ngilele bamama missionnaire boyoka Anita Babe ifokuyo moto bapolitisien ya Kongo nde bandoki minene on est faba oyi mama jawa bapolitisien oyo bokomona nde bandoki minene bafingaka Félix na baplateau nde bakoli ya mbongo ya Kongo bafinga Félix na plateau nde bakendaka na hôtel du fleuve bobele na minuit affaire 3 millions na kotanga bakombo ya badelege baoyo bakendaki kokutana na mboso kote oyo okokauka mingongo nzoka bango bale 3 millions affaire alamuka boali nde bandoki ezwi likambo na moto te tolobi crise ekokota bandeko nango tension tobeleli tolobi ezali problème ya république démocratique eza na baépisode kimia ekotela bino kimia eza na miteko crise cardiaque ndeko nanga oya tension kokufa keba nazoprotege bino po tozalaka baana ve etikali kasi mais il y a un sérieux problème bapolitisien ya république démocratique nandimi ndeko nanga bangonge baza bamaliere parce que nasina yebisa bino tobatonayelenge babomi république démocratique mbote bonjour na bino bato bozwili baku ya kolonga biso na mokolo mwa lelo na ezwi ezali bongo branche moko totia na série de Congo chaîne ya libération epai oyo tokanga kongomani epai oyo tosasaka topanzaka tozalaka bongo bakongomani tobelaka moto ya papa le moto ekite ezekisa misala ya baloki nyonso ya bakoboko demokratile komoto bato kotumba bamolemo na ekofelo ezwi epai oyo toconscientizaka tomobilizaka tosensibilizaka tosalaka éveil patriotique ezwi epai oyo tolongolaka peple kongo ya bolema ezwi epai oyo totiaka litolo na nzete po eti tobengaka ezwi ezali epai oyo tosalaka mosala ya journaliste ezwi tolaka basenzi ndeleka tosalaka tobetaka mbela koloba ete peple kongo ya ntango yali mabele omona bolema ezwi ezali place oyo totelema ferme fidèle mpona kosala biseko ya république démocratique mpona etats d'amérique na mboka ya ekipe mpona te biso ezwi totelema ferme fidèle mpona mpona kosala biseko ya république démocratique epai oyo tongakongolaka maloba ya mpokola biso de la morere waloba péché fuye ne laissez place que la mère passe ezwi ekomela biso na angleterre na mboka ya les grands professeurs ashomave na monoma na ye Mireille Mave yanga mokonzi na angleterre nzambe apambola balandi nyonso ya ezwi baboni na biso bokontinue kosabone massivement nzambe akozanga te kopambola biloko na bafidele na biso bino bato bozwaka libakwa kolanda émission du début jusqu'à la fin kolaike kopartage kotia bacommentaire basi je soto bajama lokola mwana mboka mwana la mère de Brune na Autriche, la mère de Brune, où nous allons Nzambe à Pambola, la chabienne na Aken, maman sociale que Dieu vous bénisse, qui l'a mais plus séparé pour que le combat est frappé. Big Daniel Ngenda, prompt rétablissement, Osayanda, Nzamba Zanayo, Mukalinga wanye, bole bubunena, chena mima wakupu kokesha. Mwalubulelela, wakupa bena meji.
wakabukesha bana bakese mugalenga wanye mbole bubunena chena mima wakubukokesha mbwalubunelela mwakupa bena meji wakabukesha bana bakese dije badelupandu banange dindikukulelwe kumpala kwa mutu yonso wa moyo kwaza kuita buje ngani muntu wakwambila ni memeche na mubwa diye balunda dija lupawe ngani muntu wakwambila ni memeche na mubwa diye balunda dija lupawe chikondo cha Noa mbatu bakari basaka kabai batendelela nzambe mvula ya kanoka mbatu bakageba nzambi wa moyo ye yapenda kakapateleza chikondo cha Noe mbatu bakari basaka kabai batendelela nzambe mvula ya kanoka bakageba nzambi wa moyo ye yapenda kakapateleza nije bajalupandu banange dindibubulelwe kumala kwa mutu yonso wa moyo kwasakwita buje ngani muntu wakwambila nimemeje na muba diye balunda dijalupande ngani muntu wakwambila nimemeje na muba chikondo cha Lote ewe ibasanga zangu kutuma nikapya dije bajalupandu banange dilipogolele kumpala kwa mutu yonso wa moyo kwaza kuita buje ngani muntu wakwambila nimemeche na muba diye balunda dijalupande ngani muntu wakwambila nimemeche na muba natango ya lota mbatu katina bisengo ndenge bozali kosala lelo batu baboyage liloba ya nzambe ya bomoi nde yazikisi bango na moto natango ya lota mbatu katina bisengo ndenge bozali kobwenza lelo mbatu bazabenga ubadija nzambe kutuma natango ya lota katina bisengo ndenge bozali kosala lelo mbato babo yake koka liloba ya nzambe na bomoi nde yatu yalupandu banange dindikukulele kumpala kwa mutu yonso wa moyo kwaza kuita buje ngani muntu wakwambila nimemeche na mubwa diye balunda dijalupande nzambe azolokumu pourquoi apesi biso nzembo oyo Big Daniel Ngenda, que Dieu vous bénisse, ya Apollinaire nzamba pambola bino petit frère Zola nzamba zana bino ba maman missionnaire na presse Congo ba peuple congolais nzamba zana bino yanga mokonzi na Angleterre JKM le numéro 1 au de la presse congolaise papa nangai Michael nzamba pambola France maman Célestine Jolina maman na Suisse maman Dolo maman Samuel maman Pierrette maman Clémence Dinanga mosakola biko la Belgique grand frère propre Fosca du pièce
bandeko na ngai bakoko lumuna bana ye bancêtre bana ye bapatriage tosunga Congo Congo na motema ezali esengo na ngai bamama missionnaire bandeko na ngai Congo inséré Congo na biso nayaki na frappe nayaki na moto mais maloba oyo nzambe alobi na nzela ya loyembo esengi nga napesa moto ngo nalobaka na ntango na nzela nzela mais tokofrappe lolenge ya barésistant tokofrappe lolenge ya lokuta mais tel que ezali nzambe papa alfred na mama clarisse oyo ezaka chef de l'opération bakulaka losabe bampanya losabe betwa moyo te nazoyebisa bino lelo nazopesa flash baepisode eza malembe tookena jambo ye abani karibu bandeko na nga Mobutu avait péché contre l'humanité mais il était un homme bon il aimait son peuple manque d'amour ya bakongolais envie ya bakongolais lolenge ya leadership lolenge oyo tomilingaka na ndenge ya mabe yango moni chaîne oyo bato baokomprendre yango moni chaîne oyo baobondisa na océana baposo basalaiso me na ngolu ya nzambe katanga me nzambe akotuna bino nani nde ayokaki te makambo océana bango nani nde ayokaki te pamela ekoza ndeti na nzembo nzambe apesi alobi na ntango ya no bato bazali no atonga bwato aventure no wasala bwato mokili bolimo no wasala bwato ya solo nakosala bwato ngai nasakola sango na lokota nyonso na ndako nyonso na moto nyonso nzambe nanga tokoteya tokoloba tokotalisa bino libération awa na chaîne océan ti bandeko na ngai pasi mpe mawa na bapoliticien congolais affaire 3 millions de bolanga j'ai des noms à vous citer franchement tokolinga hypocrisie na moyibi na lokutia ya lolengo te je pèse mes mots aya basala bamboko baotinda biso na tribunal mais néanmoins soki tokokufa lokola Etienne bazobeta me azomona bimonisele ndeko langa comment est sérieux problème nos politiciens baza mabe miyibi je pèse sauf personne baza kokosa biso nazoyebisa mpo ngai na yo tobomana bapoliticien baye kodivise petit peuple mpo lelo aza ya x na y oyo bapesaka biso ebio oyebi kokamwaka bino bolali me na 0 heure bato moko bakutelaki na bango na 5 étoiles na bango me batelemi basali semble ya kofinga mboso basali semble ya kofinga Félix basali semble ya kokritike Kabila basali na bango basemble ndeko langa nzoka nde baenviaka Kabila baenvie Félix mais toyebisi bango ke Félix oyo aye mpona kobebisa Congo Félix oyo aye bapreparaki ye te Félix nzambe atalisi biso ndeko langa baofinga biso nzoka nde bayebi ntango biso toloba bongo baoyina biso parce que vérité ya Christ vérité eteti mokili apesi lumière bango balobi foto étouffé mais nani oyo ayebi te ndenge wana lokola moi ekongenda ndeko nanga moi baetufaka te molili ekoya sanza na minzoto nzambe atie po éclaire butu oza na force na pouvoir te ndeko na ngai na hôtel du fleuve na minuit likambo nazoyeba ndeko na ngai
te. Eh! Mais ndenge tozo ganga. Ndenge tozo loba. Yaya na ngai. Na bengi bato ASD, na bengi bato Nouvelle Élan. Na bengi son excellence honoraire Adolphe Mouzitou. Na bengi président Eli Martin Fayulu m'a dit bon tout na bango séparation na bango mbeleza pour toi. Soki bozaka ba proche na bango. Soki balobaka na bino bo solo. Bon tout na bango kanda oyo baza nango ya Martin Fayulu m'a dit na Mouzitou. Oyo lelo bato na bango bakomi kopemana oyo baza ba innocent. Bon tout na bango soki bozaka ba collaborateur. Si balobaka la vérité, si politique à Congo c'est pour la libérer. Non, c'est pour la libération de la République démocratique du Congo. C'est pour libérer ce peuple qui est souffrant. Peuple azangi maya, azangi lotiliki. Peuple azangi ya malamu te. Peuple oyo azana souci na bino. Peuple oyo bazoboma bazokata na po ba défendre ba leader. Ndiko langa botu na bango ba weli nini. Enga na website lelo ni ba weli. Soki boza batu ya solo. Boyebi et pour la partie politique na bango ba na dossier. Ndeko langa affaire 3 milliards. Et pas un mbosso la flacote. Ma délégation était là. Ndeko langa balingaki ndeko zwa gouvernance. Omoni bati bache ba bemba. Ti bache ba vitel caméra ezali ba poste là bas. Congo! Congo, motema mabe! Un Congolais! Au télémi pour le but, moi je soutiens. Il faut fater pour la motema mabe. Bana bambongo, bana bino ba poto, bana biloko ebele, boko lia me boko bo ma peuple. Ndeko na Félix akozwa deuxième mandat. Ndeko na Félix akozwa deuxième mandat. Côté X et Y là ba délégué au bâtiment. J'ai des délégués. Bon, ndama ko tire lo la mitu la kala lobi. Ah, Moïse Katumbi alongone la muka, ezaki la muka. Bemba longole, Moïse kuta sala crime a passé la charte à la muka. Mais comment va soli la Martin Fayulu si facile? Mais là qu'on y a Mouzitou, où il est commis le quoi problème, dès qu'on a un qui qu'on soit dans le thème du fleuve. N'habité, je dois chercher. Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi Batoubi Balo Baza supposons école moko? Pourquoi Bamobi Balé Bakoko Beba la boye? Et là qu'on y est dans la Martin Fayulu m'a dit Nzambe langa kuti sangana epona ebise papa zonga sala montagne ko chanceler. Kuti sangana Mouzitou na nzela malobo na lobe percé mitema na bango bazongana. Parce que ko zonga na bango peut-être eza force nzamba lobe langa ce n'est pas toi qui as péché. Kende le thème. Ndeko la matin tola na minuit. Et puis ça va être ngoti. Na miyoki mawa. Mais na koyoka maote parce que nzamba lobaki. Lo sako nzako bafu na ngeki. Mama jawa salam alaikum wa nziko. Ndeko na ngai eza problème ba ministère. Na nefsi na ko betape. On va mo malembe pour le développer pour atwa. Délégué! Le président élit délégation, il a mis balé. C'est comme Bitumba, la banque, une popularité à Mouzitou. Il y a Martin Fayulu m'a dit. Il y a deux ministères. Mouzitou peut la côté là. Mais c'est quand on est commis. Pour la banque, il faut que Mouzitou a sa place. Mouzitou a la maille et Mouzitou a la maille. Bayo qualité. Bayo qualité. Ils appellent la bande comme ça, bah on est là. Pourquoi on va déléguer bateau au sein de SID ou le bas délégué bango? Et là qu'on y est au salam, dès qu'on a Félix Alobaki, pas opposant et à pète. Il pesait ses mots, il y a pas de opposition, la psychologie, on va accompagner. Donc, à ce moment de part et d'autre, la Félix Ndeko théâtre. Théâtre. Biloko oso ke zaki frappe pour ça qui ba la mikio papa tsegela bana ko sala. Ake pas Mobutu na sele, azu ba carton mbongo, lobi la tonga sele si ba marche. Biloko ba politicien na osala. Peuple congolais a quoi aboutir na marche mon côté ko ça efficace sur ba politicien o na zo sabelo. Ndeko la ngeza la sauce ici. Mutu awanga la te. Mboso ayebi ba kutela la.
ayebi montant mbongo ebimaki ba 3 millions bayebi place eza na bapoche na bango me bana na bala balete bana balete échappaki mpe bato mosusu me ndeko na ngai ntango naozwa badossier oyo na bakombo ya bato na oplaire natuni bango estce eza ya solo estce makambo oyo ezoleka lobi esalamaki awa omoni place oyo esalamaki awa tala mikanda tala bafoto natieka maboko na moto kilo asani ya mapa te mipasi ya kongo nazongi maboko pamba nazongi maboko oyo me tokoloba ngo etape malembe siko pasi na ngai ezani pasi na ngai eza ke lelo na république démocratique du congo toza kaka na Martin Fayulu Madidi toza kaka na Martin Fayulu Madidi oyo tozolelaka ata na ngolo azola me moto asake moye tolela ye te topekisa oyo ake te do maita mosusu tokanga nanu mozitu mais ere toye kofungola valise toye komona ke mozitu na Fayulu bakokutala place moko baoso carte oyo bayebi babinemi te incompréhension mais baoyoka yango naye comprendre silence ya papa nanga mozitu aza trop calme trop sire que un jour vérité doit éclater. Le peuple congolais tous en associant mboka na biso nga leo mpe nango koma libere si Dieu le veut si on a travaillé malamu te kokomisanga si on a osala mosala malamu te kokomisanga nazo juré na cimetière ya baboti nde batika biso baofere nazo juré devant la nation congolaise Martin Fayulu ozalaka président te parce que place oyo bakei bokonzi mpe esaleli banyoso bakomi téléguide mpo badestabilize population bakomi téléguide mpona kodétruire biso nation nde esali biso pasi kokendela bango mpo bazonga bapesa soulèvement ezali te esengo na biso mpo lelo tocomprendre ke politike ya Congo eza lokuta politike ya Congo ezali bia mbongo kende na yo bana na yo bazala malamu nation ezala ngo makambo c'est ça politique mais nazali kosenga na bato oyo bazali pembeni ya son excellence honoraire Martin Fayulu Muzito l'homme de titrisation de terre na bato oyo bazali pembeni ya président na biso eli ya 2018 Martin Fayulu Madidi batika kojouer hypocrisie inimitié na kati na bango eza te eloko bazoyokana te eza kaka mpo mozitu mpa kotelema lokola moto ye palia azwa mpe baposte aboyi nde kotikela Fayulu eloko bawenika yango wana alobi sikoyo ekomi eza élection te eza groupe te nga nyonso koto oyokana soki okozwa 2 ministère nga mpe 2 ministère soki okozwa moko nga na kozwa moko donc eza lisusu te likama président eli nga na nsima na o te eloko bomi bango eloko bomi bango bana eloko baweli te eza ka tikelanga oyo alobi na kotika te mpo ekomi course ekomi likama partage baza na bango na conflit te bango mibale bana na conflit te ekomi ka likambo ke mozitu mpe il faut soki akozwa ministère azwa mibale il faut mpe soki akozwa ministère ye mpe azwa Fayulu mpe azwa ezala te ke Fayulu azwi mpo akanisela mozitu te politique ekomi na bango place omoni alors bandeko est-ce que beaucoup oyoka mawa te parce qu'on se manque pas de Dieu
c'est que l'homme aura semé l'émotion. Et c'est beaucoup qui mawate à bateau bazingi bino. Beaucoup qui mawate à bateau bazingi bino. Ba innocent wana on bazo lekala ba télévision ko se poumoner. Bana wana on bazo yembaka chaque 6 heures. Bana wana on bazo bimone ba orienté bango po bakena soulèvement populaire bo tche bango na kati ya division. Bana wana on baza censé comme bunde l'avenir na bango oye bungi la maboko la bango. Bana na baza ne sengote. Bana na baza kolia te. Bana na baza na maite. Banda ba para ba boti bango batangisi bango na pasi ba koli bazu misala te. Tiki no lelo bana ba 50 40 baza kala ndako ba para. Ba ko bota ka wana ba ko bundela kala ba ko bomana. Est-ce que bozo yoka bana wana mawate nos politiciens congolais. Bozo yoka bana wana mawate bande ko na ngai. Bano bazo souffrir. Chaque 5 heures bana mo bala mukaka bateya kaka po balobaka bakombola bino. Bana moko bamila pindai ke soki batangi kombolo ya bimia beti mutu. Mais retour ya bana wana bozo sacrifier bango tango bozo kuta na bamboso na tête du fleuve. Tango bozo zo bambongo lokwa ba 3 millions pour mokete. Maintenant bozo mbongo wana ce n'est pas la corruption. Ce n'est pas que pour Félix Atikalaka président. C'est comme bozo kosa bozo bundisa Félix ya mobilo bozo semate. Autre on la marche contre Félix. Bon on la marche contre Félix ndenge nini aussi lota bambongo Félix eza la kati la bino. Bon on la marche contre Félix ndenge nini bilo bozo ke lokuta na l'hôtel du fleuve na minuit. Bon on la marche contre Félix ndenge nini botinda ba délégué bazo kende. Et taper ba délégué on dit ba ko ganga na télévision. En tout cas malheur à la terre et à la mer. Bon on la nglouti mes frères et sœurs. Bozo les gars bon ganga la télévision boye. Bon boye ba ki ke bino bozo la so disate ba bon seli bana ba. E bon seli bilote. Bozo ka ba malanda ngulu. Tant que vous avez abouti à vos unis, vous avez le côté que vous avez solo. Mes frères et sœurs, je dois citer vos noms, s'il vous plaît. Peu importe la dimension. Vous avez battu la langue. Vaut mieux que vous ayez tout le raté. Mais ma bête à Congo, vous allez dévoiler. Justice, vous allez prendre ça. C'est ce qui est bien que vous avez il y a eu des débats tout autour. Il y a Moïse Katumbi, président Martin Fayulu Madidi, et Francis Kalou va démontrer noir sur blanc. Que en 2018, Moïse Katumbi fallait financer 50 000 là. On a vu les agayés, je ne sais pas si vous avez vu à combien. Au bout de la monter à Ebélé. Et après ça, il y a 18 000 par rapport à Français Kalongo. Ça veut dire Moïse a investi sur l'argent pour la campagne. Il y a mon amour à Martin Fayulu. C'est quoi autant que vous avez la guerre de la leadership. Et là, vous avez les politiciens, vous avez les politiciens. Et ça, les Camerounais, ils ont deux ministères et demi. Non, autant dans le ministère de c'est choquant. Il n'y a pas de vérité. Mais nous allons confondre en 2023. Félix a olongate, nous avons la Félix a zaté parce que Félix a Kamambo, on a comme tout politicien, on a mais on a bisika bandoki on va que le coup à la ville de éviter. Bisika, on a bien que ça n'a pas si pour la nuit. Non, la lacrymogène. Non, pas si pour la nuit, on a poussé la moine. Non, aucune a poussé la télé dans la vie ma santé. Non, pas si pour un temps dans la gélina. Non, pas si dans une poison. Non, pas si ma poisonner moi. Ce qu'on a pas si que Kabouya Zoka. Non, pas si que des tombes maboto comme Kokima. To comme Kubasemba. Ce qu'on a que Moutoumanga n'a kumisa ye. Moutoumanga n'a défendre ye. Moutoumanga n'a l'obéléndo comme Moutouana a Olianga na 21. Zouka Moutouana a sorcier. Il y a Dieu à dévoiler à mon soit comme ma bête vis-à-vis de mon cousin. Aussi mon pas de Dieu. Quand de la nature vérifie ma source nette ici. Il y a un moment de guerre où ils ont ma casse. Nous aussi, nous sommes maillés. Nous sommes tout à Yébi. Alors, nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes les fous.
Alors on a côté pe mosu to atali keka eza les combattants to pesa combattant to les dans la guerre, ils allaient tolia pour abandonner la population. Alors, pour retrouver un petit à petit, pour les flash, les premiers épisodes, ils ont colobaqué de la tout pour la politicien. Ils ont colobaqué tout le monde derrière la politicien. Pas sentiment, il y a des choses à personnel. C'est pas là dans mon tournoi, mais ce qu'on a congolais à solo, pour se faire la politicien, tout le monde est tombé à la vérité. Tout le monde est tombé à l'indépendance, à l'évolution de la société. Chamoto est le cas. L'école, les bana, basole la kabouya vidéo. La bande de l'hôpital anti-incendie. Camion ya basapé à pompe. Incendie on a commis. Et l'autre à la matane. Bon on est banni. Mais les politiciens congolais bakangi mitema. Parce que les koyoka na Félix na côté. Parce que les koyoka na Kabila na côté. Parce que les kolia na bango mbongo pour déstabiliser mboka. Baza déjà na ba moyen de colonel. Bana bango baza déjà na ba mbongo. Bana bango ba yebani bango moko bana ba kombo. Mais pourquoi assassiner cette île-là? Pourquoi assassiner bateau ba bete la bino maboko? Pourquoi assassiner bateau ba défendre bino? Non, c'est pur et simplement. Je manque même. L'employé terminé, mais tout le monde est place. Ça, c'est pas la diabolisation. Pour les autres, dans la société. C'est simplement ça. Ndekolanga, Vital Kamer a origné dans Congo. Parce qu'à petit d'un puissant. Moïse Katoum a origné dans Congo parce qu'à petit d'un puissant. Félix a origné dans Congo parce qu'à petit d'un puissant. Bemba a origné dans Congo parce que Bemba connaît de quoi il est capable de dominer sur la Congo. Mais biso peuple, ce que tu lingani na motema mo. To sangani lokola mutu moko na résistance. To tiki bampaka o pembeni na yebisa. Biso mo to zwi voix ya okende. C'est le français ka ba dévoiler biloko. Et ça parce que to ke pembeni na bango. Et ça parce que to ke pembeni na bango. Et ça parce que to mito cha ko kanza mo bezanga. Vraiment nazaki na introduction na ngai. Dès que tu vas commencer à livre, préambule, badilo ko boza développement, boza conclusion, makaboza et belé a minene oyo e ko panza biso te ne bisamisa biso ko kala to zambo. Nabi ke bato mabe ba insensé, le même là de fou de ces 3 millions de banques gens de fou là oyo ba politicien ba tele ko so ka ya ngoso bazala ko sola par délégation. Une bonne ko mele ba mona sécurité payer ça ko ko tanga ko mo ko ba bato ngo. Mais to che muzitu na faulu parce que bango bazali ba politicien makasi na Congo. Mais c'est lassé et Congo est parti et bakela ba ko soutenir marche à Félix et Oyo à cause de la deuxième mandat c'est ça petit mais ba délégué ba na Congo ba vraiment to utaki matanga ya faire gola oya bumisa ki ndola ye to zaki la kabelo long pisa poto sur sa vidéo et on se sépare ici. Jésus plaira. Jésus. Courage artiste, courage leader.
Wote walipoteza haki ya watu Merci la Kabouya l'homme pour son échange par l'équipe qui gagne. Merci ma gloire Ngoma. Nous s'appelle Electric Pape, directeur de recherche stratégique de Samuel. Pour moi, il vous met la vie.